Esalaka biso plaisir makasi tangu toyebaka ke bozalaka ebele na bandaku pona kolanda Mag FM tika ete kimia nkolo eingela umabota mwabino. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino ke confession religieuse ya ba église traditionnelle Bangunza PV ya Longo na mokambi nango son éminence Mangelesi Lubasa asili kobengisa ba Congolais tu na mobange na milulu oye ko salema kuna na Sainte Thérèse pona kokanisa mama Kimpa Vita bolanda élément oyo. Bandeko basambeli, bandeko bangunza, bana autochtone, bana traditionnel, bana mpe vya Longo. Bosangani monene bengami biso nyonso basambeli. Na kombo ya confession religieuse, ya ba mangomba, ya ba autochtone na mboka na biso Congo. Mokolo wana tobengi batata, ba mama, bilenge, bakoko, bakonzi. Toya esika oyebele, toya kosambela, elongo ya kozongisa po ezali mokolo monene otopesi yango mois de Kimpa Vita. Kembo balanza mipungu kembo na nzambi pungu liloba ya nzambe bomo ya seko kimia na mokili na kimia yenge vantoto yenge muzulu yenge vantoto bakoko na nguya kaka ya nani ya nzambi mpungu tulendo ya vijumukulu wa bankambwa ya nempungu tulendo ya yepo wa misumba to bengisi bino nyoso na molulu moko ya tina. Pona kopesa mwasi ya Philippe Valère, femme africaine, femme bois noire, au balobaka bois noir, femme africaine. Banengwa nyonso, ba mama nyonso, mokolo na bino ezali le 31 juillet. Tozali sous ordre ya confession religieuse ya Bangunza ya ba autochtone, o ezali dirigé na son éminence ambassadeur Mangelesi Lubasa, o azali kotambusa biso. Oto kundola katango nyonso pasi ya mama Kimpa Vita monaki. Paso ya tumba makina mobile na mwana to sengi bato banso toza pone kolo te toza na division moko te mais oyo nyonso ebika za congolaise oyebi histoire wana nyonso bien Kimpa Vita zika pona bonsomi ya Afrika abo to sengi batata ba mama bilenge na mokolo yango le 31 na ngonga ya 8h na terrasse Sainte Thérèse. Ba autorité ya ville province ya Kinshasa bazalaka na suivi te pona kosala entretien na ba bien public, c'est-à-dire ba stade banzela oyo soki ebebi bango bayebaka te kolandela pona kobongisa yango bolanda réflexion oyo. Na bamboka nyonso ba autorité balingaka batongela population na bango biloko ya kitoko, c'est-à-dire ba bien public oyo ekosunga population à se retrouver. Ba bien public yango ezalaka lokola ba stade banzela kota ba minda kobongisa ba bisika moko ya malamu oyo population ako se retrouver na yango. Pe bamboka yango esengaka ezala na batu oyo bakozala uniquement pona kosala ba entretien ya ba milieu yango. Kasi awa na ville province ya Kinshasa pasi ezalaka ke okomona ba autorité ba welela kambangu kotonga nzela kokende ko inaugure kobongisa ba stade kasi soki kaka ba inaugure yango tangu ba pesi mukongo pona bango esuki kaka wana soki olandeli mikolo okokuta ba place yango ebeba ndeti ba passerelle ezalaka lisusu kitoko te ba marécage misusu kutu elimwa nango ekoma kopesa pasi na population kokatisa ba éclairage public misusu epelaka nango te na ba stade bisika misusu ebota matiti salite oyo wapi population bakoma kolela ba autorité babete yango mama na kara nyonso wana ezali que poursuivi ezalaka te pona kosala entretien ya ba bien public yango wana population bazali konyo kwa mape ba bien public yango ezali kobeba avant alors que mbongo ebimaka ebele pona kotonga ba bien public wana.
tokosenga kaka na ba autorité kotonga tope kokende ko réhabiliter esika ezali malamu kasi suivi faut ezala po babiloko yango ezalaka toujours intact yango nde ezali kosala beauté ya mboka soki bozali ko négliger yango ezali pasi mingi bokobanda kaka kobaluka kaka esika moko lelo bobimisi lobi bobimisi mbongo kasi biloko yango pe bozali kobongisa te bofungola misu botia mayele boyoki. Na compte ya 9e jeu ya francophonie gouvernement congolais esili ko bongisa bastadi mibale ya minene ya ville province ya Kinshasa Tata Raphaël pe stade de Martyr bakinois basepeli kasi mituna na mitu ya bakinois ezali ke eske ndenge ebongi ekotikala kaka kitoko libela to pe yango pe ekozwa négligence ndenge ba autorité bamesana kobeta yango kara. Kalaté lancement officiel ya 9e jeu ya francophonie oyo ekosalema awa na République démocratique du Congo. Kasi pona activité ya munene oyo gouvernement ya République démocratique du Congo ebaki na kobongisa ba stade kitoko esika oyo wapi masano oyo ekosalema bakinois basepeli komona lokola Martyr ndenge elati elamba ya sika pe na Tata Raphaël ndenge ekomi kitoko makasi kasi bakinois bazali komi tuna eske beauté oyo ba stade oyo ebimisi ekotikala libela po bakinois bayebi ke négligence ezalaka makasi epa ya ba autorité soki kaka basali eloko olie batia batu oyo bakobanda kosala entretien ya ba place oyo bango babongisi bango babetaka yango kara makasi population azali komituna bijou oyo ekozala kaka na modeli oyo tope ekobeba nango ekozonga ndenge ezalaka bakinois bapesi makanisi na bango. Ya stade Tata Raphaël deuxièmement na sepeli susu po na moni babongisi yango place ezaki négligé to bando le kana mona ba salité ezaki wana lelo ekomi espace moko ya qualité. Après makambo nyonso wana etikala te mais biso sikoyo ba congolais omona tokomo bwaka banyei kuna omoni inane pambe bébé comme les sous salité en tout cas moi quartier ya ndambu ya Turquie yango ebotami na 20 mai to mekata ko batela ngo pe ata to batela en tout cas to batela ngo to bateleza la souvenir à Fachi Beton eza avantage ya mona biso pe tozo senga l'état na biso abatela biloko na biso po tomona kamba biloko musu ezo sala na mboka na biso biloko boye ba jeune ja bazoke kuna bazobotela bakiti bazobisa biloko na biso mais tozo senga l'état abatela biso na biso. Awa kinwa nyonso azali kaka kolela epa ya ba autorité lolenge babongisi Tata Raphaël na Martyr etikala kaka kitoko boye po ezali honneur ya mboka basala vraiment suivi ya makasi po boye esali eloko tala ndenge tie tala ndenge sali kitoko makasi RDC ozalaka pe na babiloko ya motuya pe ya talo boye. En tout cas félicitations na Fachi Beton. Na avenue Lutumu, plus précisément na commune ya Selemba ou population bazali kolela na oyo etali courant kuna courant ezalaka lisusu te mulili wana ekomi komemela bango insécurité population eleli epa ya ba autorité. Population ya commune ya Selemba ou na avenue Matuba na sima ya prison centrale bazali kolela na oyo etali pasi ya courant kote oyo bazali konyo kwa mamakasi na oyo etali courant awa ba appareil électroménager ekoma nango ba statut e fonctionnaka lisusu te kote oyo ba bosa na mai ya malili ata soki ozali na ba activité na yo o terrasse o tekaka mwa jus mwa sucre
secret foin na foin ekozala malili te po kote oyo courant ezalaka nango te. En dehors ya manque ya courant, mulili ememi insécurité na ndenge ya kosakana te kote oyo population soki ekomi kaka 18h miwelisa zonganda kupo okokutana na bakuluna na nzela na mulili mutako défendre yo akozala te. tozokenda na mois yango courant eza te biso na sima prison tokomi na insécurité eza makasi kuluna netulobi ebundami mikolo kuna bakotelaki colonel moko na se wana mikolo nyonso bato bazolela butu bazokotola basaki bazokotola bato ya moto bambongo baketi tokomi na insécurité makasi batele biso mpona likambo ya courant biso totenga na biso mwa biloko ya malili mwa tovivre eza susu te omoni ndenge nini courant eza te bato biloko ezobeba na bacongélateur na bafrigo ezobeba siko courant yango botia yango wapi okokokela bato mawa te bato baobebisa biloko na bango ya koteka balobi bazwa transport oyo eza awa bakende kotia na Gombe oyo ya Gombe batia awa me bato bazobanga balongola yango te po bakokosa bango balobi ezalaki vision te lelo ekomi soki transport soki nini basala ndenge bamoneli basuka tokochange couleur te soki biloko epoli tokobwaka gloire à Dieu na SNEL. En tout cas, population ya Selembao ya Avenue Matuba bazali kosenga kaka na ba autorité ya SNEL baye bananu ko trouver bango solution po bango pe bazali bakinwa boye ezali kitoko te nokite bakwa koyoka babomi to pe ba papi likolo ya molili po courant ezali important boye bela. Kokamwa ba chauffeur mingi ya ba bus surtout oyo tobengaka ba 207 ba komisa ba receveur na bango ba rétroviseur bolanda élément ya commentaire ya Henriette Foutila. Mingi ya ba chauffeur ya transport en commun ba komisa ba receveur ba rétroviseur na bango kokamwa. Tala bien, soki omati na mutuka tangu kaka bokutani na mbouteillage okoyoka chauffeur abandi kotuna receveur na ye. Nabima, receveur na tour na ye azongisi garde. Tope alobi pandi na yo. Moko apres okoyoka mobimba. Iwana okomona chauffeur afongoli na kisela nyonso ye wana bandi kokende yango totuni ba chauffeur est-ce que boyebaka importance ya rétroviseur to te po eloko nyonso oyo mundele atia na mutuka eza na tina alors il faut kosalela yango lokola ba chauffeur misusu okomona zalaki na receveur ayekoli kaka na mutuka oyo azali kosalela abimi chauffeur code de la route na mutu na ye bosana ezalaka nango te na nzela bulu yeke na bulu yeke yango lelo tozali komona ba accident de circulation mingi ezali kosalema surtout soki receveur aza distrait et que chauffeur a précipité okomona atuti mutuka mususu tope mutu oyo azali koleka yango tozali ko interpeller kaka ba chauffeur bomeka nanu kobongisa ba rétroviseur na bino po bozala protéger po na ko éviter makama mingi oyo ekomelaka biso na bino na nzela. Ba chauffeur toyebaka te nani nde aloka bino soki bobongisi ekosala eloko te. Baveni mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka na ba plaque d'adresse te oye koma kopesa pasi mingi na population surtout soki okei koluka mutozo yeba te numéro ezali wapi po baveni yango ebele ba plaque d'adresse ezalaka susu te. Mag FM ekitaki na ba différentes avenue ya ville province ya Kinshasa pona kosala constat soki ba plaque ya ba adresse ezalaka kaka na ba avenue Dokande na ba avenue mususu constat oyo tosali ba plaque d'adresse ezalaka nango lisusu ya malunga te okomona na avenue moko mususu lopangu moko nde ezali na plaque kasi ba mapangu oyo etikali ba plaque d'adresse ezali te oyo epesaka pasi na mupaya soki aye koluka mutu azoye
koyeba te akokotela na lopangu nini to numero 10 to 20 ezalaka wapi. Soki pe akutani na bato ya mitema mabe bakokosa ye kende mupande okuna uswati continue tout droit nde okomona yango, alors que esika azali koluka eza na kaka pembeni. Nyonso wana faute ya manque ya plaque d'adresse. Na yango wana toko interpeller ba bourgmestre na ba chef du quartier oyo ezali musala ya kobetela yango penza sete koluka ba venu nyonso ezala identifié po soki likama esalami boyeba ndenge nini ya kodetecte yango po soki plaque d'adresse eza bokozala na facilité ya kokita na terrain au lieu bobanda koluka tope mutu soki aye koluka mutu tope mupaya azala na facilité ya kokoma esika azali. Boye ezali soni makasi pe pasi kotala que na ville province ya Kinshasa une grande partie ya baveni ba plaque d'adresse ezalaka te o ezali soni. Bourgmestre fongola misu, chef du quartier fongola misu, chef ya avenue pe fongola misu. Oyo ezali dossier à suivre. Ba chauffeur ba respectaka na bango prix ya transport oyo gouvernement etiate mingi bakoma ko taxer prix lolenge na bango tope misusu bakoma na système ya demi terrain. Henriette Futila na commentaire. Lelo na Kinshasa pona kotambola il faut poche za la molai soki te okolemba po okobeta ligne 11 net kaka na village. Tozali awa na rond-point Ngaba population bazali kolela na o etali augmentation ya prix ya transport tellement ba chauffeur ya transport en commun bakoma kopesa ba prix ya transport na ndenge bango moko balingi. Awa transport ya zando ekomi na 2000 francs to 200 francs ndenge bango moko babelelaka ou bien 1500 to 150 selon bango. Carburant ekomi pasi pe emati talo kote mususu pe mbongo ya versement emati yango ezali kotinda bango ba matisa transport. Nzokande système oyo ezali malamu te po alire makambo ezokende eko riske transport ya 500 francs eli mwandenge eli mwana transport ya moto. Nandaku oyo papa azoyeba ko organiser bana te bana bakotambola lolenge bango moko balengi. Na sens ni na nina loba. L'état zali wana afixera ba prix ya ba carburant yem tachaka yango. Mais pourquoi ce commune n'a pas eu makambo ya transport à Coca-Cola la biso prité? Pour eux à 500 francs, si l'autre bata ba 500 ils à la carte à 500 francs. Carburant qui na 1600 et comme 1800, s'il les l'autre qui na 3000 francs carburant 1 litre, 3000 francs et 3000 francs sur nous sommes carburant, il faut en a 5000 à part. Donc nous sommes carburant c'est 40 000 francs, na pesi 40 000 mais il faut na pesa sous 5 000 6 000 pour ba pompi se bachelangai. Awa tozali kaka ko interpeller bakonzi balandela nanu likambo ya transport oyo po modèle population ezali ko souffrir yango te. Vie sociale eza nanu ya pasi tokonyo kwa maboyeti wapi. Ministre ya hydrocarbures sala mwa eloko carburant ezonga na quantité esengeli prix ekita po transport pe ezonga na 500 francs po boye tanenge tanenge sali kitoko te. Esika se moko ya kokende kozwa soin ezali nde na centre hospitalier Dominique Lecoeur yo mutu oumeli na bokono otamboli bisika ya ndenge na ndenge ozwi solution te Kimambangu na avenue Ring numéro 4 kuna na commune ya Ngalema okokoma na centre hospitalier Dominique Lecoeur epai wapi bakoyamba kitoko pe bakotraiter kitoko. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali ko boma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga
kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratique yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur, prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu ke centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki oyembaka omitungisamaka na o etali ko enregistrer album na yo pose ali na ba moyen te ya kobima libanda ya mboka kasi studio liloba eye ko pangusa yo mai ya misu soki okomi na 14e rue na studio liloba o ko enregistrer album na yo kitoko na ba norme o elongo bani lokola okendaki na mikili ya poto. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo ba guitare ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio liloba. Opanga na yo na oyo etali prite a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele Tokomina suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko na sima ya caméra tozalaki na le plus doux Florent Okita yende mutu abendi biso bilili kitoko makasi montage ekumbamaki epai ya Peta Francis yende mutu a monter ba élément ya lelo kitoko makasi kasi awa na
plateau tozalaki assisté pa ya Junior Santos azalaki wana po atala ndenge musala ezali kosalema kitoko makasi kasi kaka ndenge na lobaka jamais tokabwana sans koloba maloba ya motuya oyo papa na biso ayebisaka biso toujours nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre wana maloba ya Yemei daddy de king Maître Billy Maloua Cléophas Boyoki, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ngarabino, tokutani mikolo ezali koya soki nzambe apesi biso lisusu bomoi.